e monde avela nzambe pakiselokeli Daniel Sham nzambe badaliman Daniel Selimotol nzambe badangena kutima sana uruzi rondele munenzambi watuvana lupango tozwi yango kala yango tozwaki yango nga nazalaki nao na Angola nakokanisa na 2003 na 2007 na décembre 4 ans après doko tia libanga liboso mpona misala nyonso ekotongoma na esika oyo toza na programme ya ndako ya Nzambe toza na programme ya baklasse ndenge tokosala toza na programme ya centre médical toza na programme ya résidence toza na programme mpe ya babiro ya Lingomba et toza na programme ya kosia ndako ya responsable bato banda kotambusa paroisse oyo et todesidaki tokobanda na yango mpona wana tozali déjà prêt mposana nga ezali le 30 le 31 tokoya kobanda kosala emplacement oyo babengaka implantation na esika oyo donc lelo na mokolo ya mbotoma ya Papa Alphonse le 25 décembre 2007 mpe kotia libanga liboso mpona misala nyonso ekosalama na esika oyo yango wana ezali mokolo monene ndenge toyoki yango na mokanda bomoi soki ndako Nzambe atongi yango te oyo bakotonga yango batongi yango pamba soki mboka Nzambe abateli yango te to akengeli yango te oyo bakokengela yango baza kosala mosala ya pamba donc yango na batata na bamama liboko na ngai kasi tika tata Nzambe ekolo yusu na molimo mosambo batila biso libanga oyo makambo nyonso bango babongisaki na esika oyo esalama na kombo merci mingi papa ndenge opesi biso mokolo ya lelo opesi biso chance eza na ntango na biso nde makambo esalama libongo na biso moto esimbi libanga kasi papa tosengi tonga ndako na yo oya bino misato abole bovanda na esika opoti makambo maso bakosalama masalama ndenge ezali moningo na biso bato babanda komatana babisa tozokende Papa Alphonse.
Thank you.